Balandi ya bosolo na politique officielle sur terrain mbote na bino ndenge toujours ko informer bino nde yango musala pe priorité na biso ndenge bozomona lelo bosolo na politique officielle sur terrain ekiti awa na marché central ya Kinshasa oyo eyebani mingi na kombo ya Zando. Boso na politique ekiti awa kosola na ba vendeur pe ba acheteur koyeba ndenge nini bazo préparer ba fête oyo ya fin de l'année. Noël ezali bongo dans quelques jours et puis Nouvel An ezali dans quelques semaines. Donc boso na politique sur terrain toye ko s'entretenir na ba ndeko na biso ya marché central. Boso na politique sur terrain on avance TV eza radio te na kati entretien na biso nde bokoyeba comment ba préparatif ya fête oyo ya fin d'année pe Noël ezali ko se préparer. À tout de suite. On avance, vous avez comme on a liboso nangai azali acheteur, oye ko somba biloko parce que azali congolais azali na droit ya fêter. Donc mbote papa nangai. Oui mbote madame. Pato monio awa na Zandu toza kalate Noël et pas na yo oso préparer ngo ndenge ni. Non, nous préparons comme d'habitude malgré moi amélioration mukezali par rapport ya ba fête passée na oyo fête autozwa nango sikoyo moi amélioration eza moi muke. Amélioration eza nini? Eza du côté positif ou négatif par rapport à l'an passé? Non, moi positivité ezali par rapport ya bane coulé parce que au monde que non ba bateli batuma ba mbongo ba enseignant tout consort malgré tout ça mais moi difficulté eza kaka. Toujours senga que non amélioration ezala totalement. Eza processus. Mais pour le moment, toujours mekaka moi muke na o toza nango yango toza na kata marché ko soma malgré to ya échange mati yango ndezo bunda ezo ko sala keno et perturber moi programme na soma. Quelle difficulté boza nango ezaka ka to ya dollar? Oui, eza to ya dollar parce que net biso ba fonctionner bazo futa bino na to mususu au commissaire le terrain pe to mususu net awa to eza na 174. Tu vois non? 174, donc yo $10 même chose à 1700 mais tant que il faut que ça 400 francs pour que $10 au sombelo. Liboso na ngande ko nanga coopérant azali côté ka ba jeune fille na biso mama papa. Ndeko bonio. Bonjour, malam maman. Monio a ozote katokoki koyeba po kalate Noël. Fête en mi pandi na bino za ndenge nini? Ah, maman fête en to comprendre te ceux qui fait si ba ni là on to ba reporter on to ndeni to yeba pété. Maman wa 6500 donc banda makambongo donc banda na yeba ba fête na banda ko la ope na ko za les plus pire ya ba Noël pe ba bonane simba na ya na ebité soki bino ndenge boye awa soto ko lo bande sindeni message to pe sara keno ba matsa bato ndeti biloko ndo mona bo papa ne to ando sombango to ando se tu fais makasa miko to se tu fais te po anipo ba mati sito oh bo mako combien? Oh, tu as noté qu'on liboso na 5500. Tellement tu es matin na 174. Ne peut pas te matin on a 6500. Ce qui donc est taux ezongi normal des aki, on peut ezonga na 5500, ba 4500. Donc alors pena mouvement za na ba tu ba kota na bango ba bima mais elo mora ke non côté kande ezati. Wa somba ki moment ande ba kota ebele. Mais au moins depuis to télémino combien de personnes ba télémia. Ata mutu moté. Na dit soto ko lo bandeni. Sauf fait ça on ba reporter, on ba reporter. Sauf ba ko annuler. Wande komo dépendre kana ba mo ba konza mboka po mbongo ati mais nyeso tonga to teka côté quand des até parce que mbongo si grâce mbongo ezate parce que biso to te prix au magasin va te sous prix wana donc moi to teka ezate donc yango to ba teke to ça ni fait to za ki to côté to fete pe bien te ba mbongo za ba mbongo ba parenté en tout cas donc pas si kana na fête o neti yo oza moteki hein o ezo sala ke o teka bien te za nini problème ezo utela nde wapi eza to ya dollar ou ba magasin dollar eza liboso ya komatana no en plus ba magasin pe oteka kandi biso to otekela mutu moya sombe so libande ata so na magasin po abi ke magasin nde bon osoma na prix de gros osoma bomé biso libande to oteka te papa ba te magasin to teka biso to oteka te donc on ngana lo ba biso to oteka te ndeko mobali mbote na yo mbote mama moni awa liboso ya magasin ozali coopérant naza coopérant toza 2 jours Noël et puis dans une semaine je crois quelques jours to fêter bonne année awa na mpandi na yo za moteki to ko ba activité yango ezoleka na ndenge nini poto yebi na tango ba fête boye biloko eteka mara mingi donc en tout cas bo sepelaka to ko ki ko yeba soki ba activité na ezo ke ndenge nini
En tout cas, l'activité, si le lot est un peu moins bien, mais malgré ça, il a vraiment été. Pour parce que yo Monica Rabona, non, il faut que la dernière minute. Pour parce que bon, ils ont quitté. Donc, si on a rabatté belé, baso kota, mais baso ko somba vraiment été. N'engi to teke la rapene ça, n'engi paiement. Donc, ils allaient la vraiment été na babona ni o n'engi babona ni nyo seleka. Problème est nini. Oh, ils ont ça la que beauté kati. Problème à ozani. Problème ezali ezaka makamba mbongo ti soki mbongo ezocircule na kati ya mboka okosentir que te vente mpe eza bien makambo nyonso ekeleka bien mais mbongo vraiment ezocircule vraiment te soki ecirculaki olinga osentir ke tozoteka ero okuti nakosola boye te le ero nazozona bambongo nazotia na poche mais ero nono moke naza na stand by mpo parce que noto banzoteka te ti ba 12 heures omonaka te mwa kope ekofungwama mpe. Maman ngai côté keza neni ni awa papa côté kezate to ebite to bunda bunda kaka na mona babona ne me osuka côté kezate mbongo ezate to sala passe vema bona nangwa ya Kisekedi to ebite soki ndeni ya Kabila zaka taboete bisanga ina ba raison ezani ni ezo sa ke bote kate ebite to comprendre peut-être ba sope ba futi ba tuté o sope ndeni no ye ba te mais to te kate mais na moni awa mama zo soma biloko za ya ko mata to ndeni biloko za ya ko mata bénéfice a mukie biloko za ya ko mata dollar zo mata ka ngonga tu côté ke za te batu o ba oteka bato ba osombela babilamba biso bato mapapa boto oteka Mbote maman moni awa énergie belé ozobela ozobela poko teka za makasi to ozoteka te to belela na biso biloko yango to teka te ba force ka to forcer mais yo bika to sani kongeta mola bongo to teka te eloko te bato to mona ba leka kaka to ebite ba ke wapi pe ba somba te bato ba lela ka bana ba mbongo te mais na zandu ba ya luka mbongo so yo ozoteka te bongo ya luka to kaka bon so vande ole ovive ndeni fo ya ka ko luka mbongo ya mo to ko to mesala to ya ba commerçant to mesala ya ko teka do o mo to forcer kaka to teka kaka to forcer kaka mais ko pe ya ngo te ko teka za te ko pe ya te ni ezo sa ke bote kate kasi bato bana ba mbongo te bato ba lela fort bato bana ba lara te biloko mati biloko to mati biloko te biloko ya kutu moins cher tu ya makasi mais mbongo emona te circulation mbongo ya te mais to senga bakonzi ya mboka babule pena makambo ezala bien po boye tokofivaka boye te boso na politique officielle sur terrain le lot ekomi na suka tozalaki bongo awa na marché central nde bozomona na nsima na nga mpe na entrée nde bato bazokota mpe bazobima bosolo eyaki kosentretiennir na bateki mpe basombi ya zando oyo bazoprépare fête na bango ya fin d'année et puis boyoki bino moko ndenge nini bandeko bazali kodéplorer faute ya circulation ya monnaie nde ezali te merci mingi na oyo nyonso balandi ya boso na politique officielle sur terrain oyo balandaki biso tokutani bongo mbala ya nsima bye bye.